la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 Ah, oh papa, kashine wapi ngabi? Ah, kashine sali nini? Oh, kashine tozana mibeko soki kashine ezate photo kangayo. Ah, likamute, bokanginga likamute. Nafandi bafandi singa wana. Nazi tozata ndo ba 7 personnes bakanga biso kana. Ya wenze wana babenga soki kote ya dokolo wenze balabala wana bakitsaka biloko wana soki pe wenze nini soki balabala nini wana. Bakanginga police bakanginga wana. Police moko aye azalaka te. Tango aye kokuta ngai na yebite esoki pe lokola tataki mangu azokosa ngai. Soki pe tataki mangu muta itinda ye na yebite. Alobi oh papa yoko wumela awate. Pesa biso kata secret na biso okende. Yo ko wumela awate. Oh, nandenga nini? Na yebisi police moko kombana moko azala wangabe. Ah, biso toto saka leta. Leta toto saka yepo yene mutazo tala mokili. Mebino leta bozo yoka makambo ya nzambe te manzambe. Nzambe oyo nzambe oya kela mokili. Apesi biso makambo yebisa leta asaila boy. Makambo ya nzambe bozo tosa te. Mebiso ya leta tozo tosa. Me lokola bokainga likambo te. Papa police wanzanga yi papa kofanda awa te yoko wumela te po yo za mukonzi na yebite na lata kaka tendi kaka oyo kaka bo soki na lobi kaka nazanga mukonzi te dodo kolo dieno bokadi banka ka beta mona mpasi beta mona ne muto soka koni mukonzi soka komi mukonzi akomi na mbongo yango nde na pesi bango secret papa kene malamu nzela malamu batiki ngai sikoyo nani wana nayebite iwana zanini nayebite enkibina yana lobi sikoyo awa occasion ezoya okutana na Fachi Benton chef de l'état bino moko bozo constater que makambo ezo marché te na mboka tokende gauche moyen te tokende na droite moyen te tokende wapi moyen te mais alobi bo sangisa nanu pe batu ya milimo balobi bo sangisa batu ya milimo po toyoka pena no bango po bayoka bino penate toyoka bango nanu yana tuni papa bobo okoyebisa Fachi liloba nini ngai nakopesa ye liloba oyo na yoki pa tata kimbangu tango loba yike soki tokutani na ye loba boye mais soki tokutani na ye moko akorapele ngai oyo ngai nakopesa ye po batu balingaki te nga tokutana ye tanto apesinga mituka na mbongo yango pe tataki manga loba koluka ye lisusu te ngai moko nazo ningisa mokili me bakoluka nga bakomona nga te yango kaka nga na komisaki makambo oyo tataki mbango apesi ngai yango siko makambo susu soki na bana ko sala susu emission te pona nini kofinga lokole lekaki na monaki bongo siko wana makambo wana nakende ka nafanya na ngai mona tataki mango yeko pesa ngutu makambo nafanya na ngai sikoyo yoko finga ya pambo zo kokateme kimbango abetema ba fimbo acholama akangama atikaka ka kosala te ona olobake awa sikoyo bandeko oyo yozo lobela wa so balobi pena ba banokitela yo ba frappe seke okata mala moko loba kasi yonga na pesika pa yemo nzambe yemoko akata kaka abeta show makambo oyo ekatama bana oyo nzambe oyo ndenge ya nyokomeli pona bana na ye bafpema na libela ndenge lobike esengwezanga suka ndenge papa dangene ekote yake siama donc supporter passe nzoka nzambe akosaka papa dangene yekote ya azote ya ngai supporter passe nzoka asalaki mabe ndenge ayayi kote ya ngai yango pe ngai bandeko nazasu na likambu mingi o na koyi koloba te nyonso ngai na pesi mokumba pa na ye tata mokeli akela likolo pe na mabele ye mutasala biso na pesi mokumba oyo lokola ye nzambe akosaka ye akata makambu esila po bana nzambe bapema to pema po pasi euti musika lelo te pasi euti musika donc ce qui n'a pas comprendre bien awa
l'église nde tolobaka catholique eza nango na problème na biso te surtout pe église de réveil eza nango na problème na biso te mais église eza na problème eza kimbangiste kasi ye ka mutu batini ngai po église kimbangiste ka mutu kombo ondenge bayebisi alongola boyi ko longola siko nga wana eza su makamuna ngate nga nazongise pana makae pa ye moko tata nga naza su na problème te lokola papa lobi nanga te ya bango yo za pasteur te ya bango ndenge ngai nasalela mokili ndenge ngai to mboka babengi Afrika be Congo ndenge bokoko na biso na te ya bango siko bango bazomona mabe ngana nzambe asalinga mabe yango sikoyo na ye kaka po nazongisa makampa nzambe akata kaka makambo ngana ye ko senga kaka nzambe akata kaka makambo bana ya na oya ye ba pema na bango po tozala suna makelele te ke batu babana kofinga biso batu babana kolela batu babana te ndenga pangusa ingama ya miso ke kolela te ngape nazolela susu te. Voilà kolela lisusu te. Est-ce que na minute yo sikoyo tokoki ko kita na zamba na biso tokende kotala ndenge nini okopesa rapport epai ya nzambe po ngara moni neti olembino mikumbango ozwa solution mbala moko na zopesa mbote na papa Nzuzi ditutela na Paris na molongani na ye mama Ntila Nzuzi ditutela na pesi lisusu mbote papa waza Congo na Suède na pesi mbote papa Mvwemba na Suisse na molongani na ye mama Kanda mbote lisusu epa papa Ntsola pardon azana États-Unis d'Amérique papa Ntsola mbote na yo yango wana na pesi pe mbote papa Kabe Lako na molongani na ye mama Kumbu Nzuzi na Allemagne wana na pesi bango mbote papa Kabelako mbote na bino yango oyo wana na pesi pe mbote na bana na biso oyo babetaka loseba pona lokumu ya mvuluzi kimbango mbote na bano babeta loseba na mvuluzi epona mvuluzi na biso kimbango. Voilà tozo kende malembe bana na kotanga bango kombo banzuzi miatutadila Nzuzi Celestina ditutala Nzuzi Blackfort ditutala Nzuzi Prélivier ditutala mbote voilà to pemina nuana to kende sikoyo esika oyo cérémonie ekosalema na bato bafingaki ngana na problème te na ebisa kabino na be mission bo finga raté bo pesa conseil oyo moni ya malamu pesi toli o moni ya mabepe olobike côté o boke mabe me ko finga eza mabe neti boye ba ko funda bino sikoyo na molimo linga ba funda yo na la police o mona nde bo samba binage ezaka bien mais ko za na problème na milimo et la rapena bien te papa est-ce que cérémonie wana ezaka ya molilité oyo tolingi to kende ko assister siko eza molilité eza bokoko eza molilité eza bokoko mais ndenge nini na kati ya bokoko lisusu molili ekota na kati molilité eza bokoko eza bokoko papa Simon Kimbanga ça va nous saler la bongonde kaka na sikonde makambo yoko changer mais papa Simon Kimbanga kaka bongonde bana ko salela so ba beti fimbo amoni e déranger ayeko funda na mai kasi neti boy awa na mai ayeko funda pa yeme papa Simon Kimbanga parce que mission o eza yé eza ya papa bobote meza yé na kombo na yé yemo ka luko solution na makambo na yé kasi pesa makambo mutu kama mutu te makambo yemo papa Simon Kimbanga yemo ko aso mokumo na luka solution ala sa solo oyo théâtre ou bien théâtre te pour mokile yeba
Bon elo ekamwisi ngai awa banda to bandi kotambola na meki pe kotuna ke est-ce que bande kwa katoliki te bato basala biso mabe bato ya boyete ya lobika kake ye batindi ate ya bande kwa kimbangiste ye kuna kaka nde batindi ye momoni te ke quelque part tozo kene mabe po ya lobike soki et continue ndenge wana ye azokende na mama kimpavita kuna comme bango ba opérissé kokota na kamba akoto monteke quelque part comme pe moi affrontement les affrontements té on a un problème spirituel parce que azoko insiste église kimbangi pourquoi papa simo kimbangu descendant na église kimbangi église kimbangiste yango tinda kia ne côté ya balobi peut-être que tout le monde kimbangi ça mabe non il y a quelques gens baza kuna bazo déranger papa simo kiangani de côté ba o baza na kati ya mabe o baza mabe yango bazo te albi te kimbangi c'est non eza ba keleke bato kimbangi c'est nyoto te eza o baza mabe ne côté ya bango babongwana baza mabe babongwana o baza mabe baza pembeni tata kimbangu kiangani azoteya bazo bongwana pe kaka te mais o baza mabe baza kutu ebele mais o baza ya malamu baza muke pe bazo nyokwa mape nga kuna na témoignage ba pesa nga pe na nkamba kuna bato o baza mabe to kutana ki bazo teya ngai ke papa yo makambo oyo ya eza ya bino mibaleka na papa donc soko landi mbandimi na biso pasi okokweya pona nini donc biso pe tonyoka maka bato e baza malamu bazo teya ngai be nazana makambo oyo meka kofungwama tokeye meka kofungwama pena yango nazo pesa mokili lokola yo ozali mabe otubeli na yote ko tia bakale pona makambo ya nzambe te okene ko tia bakale pona makambo ya nzambe na ndenge nini siko yozo kotisa papa simo kimbangu kiangani na makambo pona nini yo ngai na kende ko zwa biloko boye ezonga na maboko tata pe andimi likambu na kosala siko oboyi na kende tokota naye na ndenge nini na ye ko sala kutu malamu mokili o nzambe asali makambo nyonso nga na zwi charge tata kimanga lobi mizi soke tisili papa pe ye moko na nkamba kuna bana ko benga mizi soke sili na ko benga yo na ko tina mutuka aoya ko zwa yo papa pengi ngai tuzo solola sikoyo banda pe kaka wana tina zongi na nkamba sikoyo azobenga penga lisusu pete na yebite pona nini ti azobenga te po yo ndengo legai na télévision lobeke ye abimisa basekele et puis le but lisusu ke yo faut remplacer telaka muto ayebisa yo ke yo faut remplacer ye mais eza facile te bongo soki ata micro ndengo tsali boye ata bapesinga kiti te na fanda donc awa toza kotelema te siko nga na ye awa na lingi su teke nzambe atelema ndenge alakisi biso ke mwinda na teya mokili bakanga so misu te tango oyo toza na mwinda misu za su ya kokangama ya tawo zo bondela teya bana na ngai ya kimbangiste tango tala ndenge fo basala boy tandenge fo basala boy mokolo oya ngai oya mboka Afrika mercredi vendredi mokolo oya ngai ya ko senga bolimisi soit mutazana likambu oko sengi bolimisi vendredi noti ndenge babenga neti beko neti ko bondela yango tataki manga laksi ngai na pesa makamu nyonso papa soki alobi kake tika nzambe akata makambo siko yango papa yango na lobi nzoka ngai babenga liboma yango na lobi kake lokola nzambe akosi ngai yango fona ye kozongisa makambo pana ye nzambe akata makambo voilà yango kaka nde voilà nzambe akata makambo tozokende esika oyo tokendele ngambo nini ngambo oyo to ngambo nini toza oyo tokende kotika rapport wana tokende ngamuni tokende boye voilà bandeko oyo tangu na kamba kuna tangu tataki mbanga bongolaki nkanja bola o ba ndika ya epola abongoli yango ekomi ya malamu banzete mbila oyo place o ngana ye kokomisa bino bisika o tataki mbangu bimisilaki gouvernement oyo fetala mokili mboka Afrika siko secret nyonso oyo ngai nazo lakisa bino nzoka nzamba zokosa ngai yango sikoyo papa journaliste bafinga yo kaka lisusu mabe ezate nyonso ngana pesa mpa nzambe mokeli bino moko boyeba
ye moko nzambe akata makambo noki tata lobi kokene mbango te me ngai na kotika kaka soki lelo soki lobi soki mbulo ye moko mutu lokola ngai ba fingi ngai ngana pesi ye mukumba o na pesi pa na ye moko seke bo fingi na bino ngate bo fingi na bino mutu apesi nga mukumba ndenge nga ba pesa nga poison tata kimanga lobi bobo mande ngai kimbango mutu na pesi mukumba pa ya mwana nanga bobo mayete po aza na libota ya bato ngai pe na ye kotika mukumba bo finga na bino ngate finga na bino kimbango po asali mabe ndi apesinga mukumba na nzambe mokeli akela likolo na se apesinga mukumba yebisa est l'ouest no sud ndako oyo yonde ozongisela bango mabonzambe yango batu na batu basambela bonzambe na bango ka mikumba nyonso bandeko na ngai nde balobaka televizio za radio te bomona ndenge tozotika mikumba wana bopesa biso mwata tokoma esika wana merci na ibale nzali malamu biso mapamboli na biso na mboka Afrika babengi Afrika mapamboli na biso awa sikoyo ngombe kopi mboka Afrika biso tete tulandenga bandele di batekele kula ke bamuka batekele komo na biso batomba zima. Voilà bandeko balandi tozo continuer na émission oyo nakasa boyoki oboyoki mais na to silicité bandeko makambo molimo na ebite soki ela mwa compliqué to kiti ne balé nakasa bomo na papa boboye wana ne balé to kende totala et soki monstre ko bima na balé na ebite et soki to kokima biso nyoso to ebite soki ko legela ndenge nini to ebite nde to lobaka ka télévision za radio te to ke malembe to solola na sekuna totala kofunda batu epai ya nzambe soki elekelaka ndenge nini nga pe na ozwa mwa pratique mutu soki asakani nanga na koyela ene bale me na ndenge ya malamu tokende malembe bandeko tokomi ebale voilà papa bobo soki cameraman akozala obligé akita po a aider biso amona na biloko oyo ezosalema na maboko awa nazomona eza makasu na produit moko pembe oyo pembe eza nini poudre de chasse oyo pembe eza poudre de chasse te eza wa pembe babengi na Kikongo mpemba oyo omoni tango professeur soit enseignant tango tangisa biso crée wana oyo pesaka chaka na tableau ezaka pembe te teza pembe mais ya jaune pezali ya rouge ya violet pezali ba couleur comme belé mais siko biso oyo tata lobi pembe mwinda oyo babengi nzali malawu oyo kinkulu na biso pembe oyo eza pembe donc motema na yo ezala pembe motema yo soki motema no eza pembe te donc do na tataki mbango ndenge kombolaki mokili seke okendaki na fulu pona nini motema eza pembe te wana ndenge ningani wana eza bangando ou bien ba requin eza tango oyo bango bakoko na biso bango moko oyo wana fo baningisa mokili bango nde bisimbi bango baza awa fo baningisa mokili fo batika bopeto na mokili mobimba biso nyonso o baza ya solo tozala eloko moko mundele abebisi mokili oyo faya awa kosenga bolimisi na mai oyo akoya kosenga bolimbisi akoyeba place akoya kosengela bolimbisi mais lisolo bolimbisi wana papa avato banda na biso cérémonie basi baya kosenga bolimbisi na mona bango bayaka na centenaire wana na CC baya kosenga bolimbisi oyo eza pembe mwinda voilà mokili o ezali bokoko na biso ndenge tata Kimbangu atikili ngai ke yo zongisela nga bokoko na nga ya 12 tribe ya bana na nga afidika sikoyo yango nazo kokisa makambo o tata Kimbangu apesi ngai na yeba yango pete me nazo yoka koyoka ezala biloko oyo na somba yango te euta baya kotika na ndako sikoyo lokola nga na banzolo lakisa mokili mbankambo boye na momi ngambo yango sikoyo na ye kotika
makambo oyo pa bisimbi bazwa solution po mwinde za awa mokili oyo nyonso bana o baza ya bosolo bapema na bango na pete nyonso. Voilà. Toke yitozolanda yo siko. Yango nde bino bakoko bozo yoka ngai boyebi ngai boyaki kotala nga tango botondisaki ebale oyo boyaki kotala nga na ndako tata matula toyoka kayokaka mendako adresse toyebi te boyaka kotala nga na basuki botie limiti awa mai pa na yo ekokoma te limiti bobuki makasa botandi na lopango bino bisimbi botali mabele botali mai boye bisinga ke yo oza moto na biso topona yango penga na ekotikela bino mokumba tala ndenge mokili batu mopepe minkaina yango na ekotika bino awa bosokola mokili batu oyo baza ya bopeto basepela babinila nzambe na bango o babengi wamba wampungu tulendo deso oyo azotala mokili mobimba yango nde na sengi yango na te luzibu yo luzibu la nzela po malau na biso etelema mapamboli luzibu la nzela malau mapamboli na biso etelema makuka matatu malamba Kongo imomo makuka matatu malamba Kongo Angola Congo Brazzaville Congo de Kinshasa eza mboka moko ewuti na munoko ya tata na biso tondo ukatondoko nzimbula kanda ibiobio tufuanese beno bisimbi luguga lusonga kiese kieto munza ya mvimba osonga mwinde to munza ya mvimba mindele bandombe baziti sampungu tulendo nzambi ya nene nzambi ya ntemo kia kwanza itisonga mwinda munza ya mvimba idiodio tulungi sidio mkumbuse mwanda felela nzambi tata songa kia ingeta idiodio oyo eza nzamba 5 litres 5 ndenge nzambe apesi mokolo apesaki ngai le premier 5 mois nzambe tata ayaki kopesela ngai message oyo akela mokili le premier 5 mois na le 5 mois yebisa mokili yango penga na sombi 5 litres na ye kotikela bakoko bisimbi bamela basala eloko oyo ya mokili mobimba nzamba ya tata Kimbangu oyo nzamba tata Kimbangu awuta nango likolo yango pene kotikela ye makambo nyonso bisimbi bayoka bawa kwao basonga kiese munza eto Afrika idiodio nzadi malau mapamboli di mapamboli tuwisane tuwidi matondo tukengi jambo jetu. Voilà, Papa Bobo, après avoir fait la cérémonie oyo, sikoyo na biso batoto yebi makambo yote. Nini oyo bevenema nini ekoki kolanda après cérémonie oyo? Événement oyo ndenge oyo ota la caméra na biso papa. Na yoki mituno tuni. Événement oyo solution matondo pardon, solution oyo ndenge tata atindila yingake moto epela moto oyo ezali moto ya tata yemoko ayebi batu place nini bakolukela nzambe wabengi wamba mpungu tulendo batu kumisa nzambe na bango moto oyo eza moto ya bisote ya bana ya nzambe te bana nzambe baza na kimia moto ya munguni ya satana oyo baneko ekosenga ke babakisela bango bambula moto ya bango po o bazofinga ngai bana nzambe te bana ya satana yango nde na yeko tikela bango moto tata Kimbangu apelisa moto atumba biloko yango ya mabe oyo akombolaki na be mission yuta ko lekolo baike na 2002 oyo tokoti 2022 pardon ndenge tokoti boye makambo nyonso ya bosoto ezosila mais
nde tozolala tolamuka tomona neti mabe ezobakisa makaka kasi tata lobi makambo nyonso oyo mabe azobimisa ngo moto oyo aza na bosolo te fa bimisa ye na bompwasa na bomoto akobimisa ye yango nde alobi moto aza na mabe na ye fa bimisa ye na mabe oyo aza na bolamu na ye fa bimisa ye na bolamu na ye ndenge tata alobi yango soki ozomona ke mabe ezobima eza kobangela yango te mpona nini ayebi deja nzambe moto asalelaki bongo babimisa yo na mabe na yo oyo osala mabe na yo oyo osala ata obombama ndenge nini ata oza nganga ata oza nani ekobima okokomprendre te ndenge ekobimela ndenge tata sali so tokoki kocomprendre ndenge olobi ke awa nde mvuluzi kimbangu apesaka yo vision ya gouvernement oyo ye moko azokoinstalle gouvernement wana eza kaka tozoleka na baélection lunaki kokela benoki beni lusonga dio munza ya mfimba lunaki kokela benoki beni lusonga dio munza ya mfimba lusonga bisintu bisimbi lutela mabeno kibeni lusonga bisintu alakisi mutu wana me fala alakisa mokili alakisi mutu fala alakisa mokili wana ni kisimbi abongo sikoyo toyepa na bango bayambi bisote do nde bazaboye bazomona biso abongo bamona te bayoka te bonga nazomona bango te bona ebite bon faloza matondo toyoki gouvernement oyo etelami awa ya tata yango nde mboka ngo tokoti 2022 yango oyo makambo nyonso eza awa eza na mai oyo 2022 tokoti satana akeyi bana ya nzambe batikali siko yango nzambe azolakisa lokola batu toza na tembe tomona kaka toyoka ndenge nini pasi ndenge ekoti na mokili po tosambela totuna nzambe aza wapi yango nde totuna nzambe aza wapi bien que eza molimo bon biso toyebi yango te na mozindo pena te bino bato bozo expliquer biso yango tozozonga sikoyo nde tozozonga na biso na mboka boye sikoyo soki eke e permettre te okende ko s'installer na nkamba okozala obligé ko sala église awa na kisantu po oteya kaka bana kimbangiste solution biso foto yoka na kaka na papa ndenge tata lobi na ngai ke tonga teya mesikoyo tango apesi nga sha ne mbanya nsanda tongelanga mbanya nsanda tongelanga nkamba sikoyo nyonso oyo wana tata mundu fazulanga solution ngai nakozwa solution te tata mundu fazulanga ngana kaka na yeko senga kaka abeta shopo kaka makambo ekata na po mokili bandima makambo oyo ebongo sikoyo nga nako forcer mutu te onga na lobby na pesi oyo bayoki te o bayoki nga na kosala nini église soki église etongami église oyo ekotongama tata kimbango deja si atongaki deja église na biso ezali monde Afrika babengi mwinda to biso nyonso tozala eloko moko yango nde salite nde kaka nde tokombola nano salite tolongola salite voilà tokombola salite ndeko moko pe abengaki ngai atuni ngai alobi tuna nanu papa Bobo azaka na souci akoma politicien ou bien ndenge ni matondo mingi ngai musala o bapesi ngai ye moko tata muta yebi soki ngai na yebi te na kota ki politicien te na yebi te ndenge nini mais sikoyo ngai nazaka na souci kaka Afrika bato bakembela na bango tata kimbangu na tata mpadi lokola bazofinga bango ke bayebi bango te yango kaka nde upo charge on nzambe pesinga yango wana makamba politique eza makamba tata nzambe wana eza ngai te ngana za na makamba politique te ngana za politique te ngai nazaka motinda mi nzambe oyo azotinda ngai yango nazosala pona mokili na ye ngana sala mokili te ngai naza politique te
nasala mokili te ngai makambo oyo nga nazokokisa oyo ezowuta pa na ye yango kaka nga nasengi kaka le makambo ebeta masio makambo esila abu pia. Voilà, tokomi presque na suka. Papa tomoni bilembo ndenge esalemi awa ba makasu ba mpemba donc cré na français cré ndenge esalemi awa ba nsamba 5 litres batu bakomena na bango nyoso bosopiango na mai. Après avoir reçu la cérémonie oyo tozo ko s'attendre na nini na bilembo tokozalaka bilembo oyo kosalema bilembo ya papa kende nkamba bilembo ya akotonga église surprise nzambe ebalaka yango te ke boya jour tel be komona miracle te nzambe alaka te ya ye jour ka imo motema kolinga kaka asali nzambe ya promesse te bongo otomona kana stade boya bokomona baveugle bakotamba bakomona bakoka bakotambola eza ya nzambe te na kibo nzambe ya sola kolaka te nzambe asala moto ba surprise kolaka te pour volonté ya nzambe zaka ya mutu te ya mutu pe zaka ya nzambe te ya nzambe zaka ya yemo kaka voilà comme tokomi déjà na suka ya émission na biso moi bambote soki ezali et puis soki ezana likambo moko oyo tolobi yango te mais ozali na posa ebima ekoki kozala likambo nini bon likambo kozala ke lobami nano te vraiment ezali te nyonso kuta pa ye moko yemei papa matula po yaza mieux placé pa yemei ya kitilaka ma baloba yanga bimisaka mpo na ngane eza te ondimela ye makasi oui mpo na moni na mo ebele si na moni mpe nazomona nazokontinue mpe komona yango nandimelaka ye puis alobi aza nzambe te mais eza ekelamu donc oyo asalaka ewutaka pa ye mei tata kimbangu mfumuki mbangu oyo bamiso bazondima te nga nandimaka ye yango nandimelaka na sens wana voilà bambote soki ekoki kozala mbote na bandeko nyonso entemo kia kwanza mbote na mangoma nyonso kimbangiste katolika ba église nyonso église pe mbote na chef de l'église na nga église papa Kisaka ma ville de carte mbote na famille na nga nyonso mbote na mama nene na mbanda nzambe ba papa maleko na mbanda nzambe pe bana na nga nyonso ba mbote na bango mbote pa ya Lundala di manama Rosine mbote na Neftali di manama na Luanda mbote na di mana Dagonda di manama Elda mbote na Ngombo di manama Tegra mbote na Ndwenga di manama Prince Levite ozana pe sur place ipi azando ya tata Kimbangu mbote na Ngombo di manama Parvi pe mama Kumbu papa Kabelako papa Mokolo presque binonio sona obayogera bayogite binonio dans l'ensemble bambote pe kimia tata Kimbangu ezala kati na biso pe mabonde na basia bandako na biso po tata Kimbangu lakisa oyayi po mokili tovana na kimia. Voilà bandeko balandi ya Info 16 ngana pesi mbote na bino nyonso oyo bozwi libaku ya kolanda biso ngayo yo nazokene malembe na suki sa émission na papa Bobo malgré tozo mata bomoni makambo nyonso ndenge lekeli yango na kosenga kana bandeko na biso ba mesana kofinga batu na be mission botika système wana eza vraiment mabe eza bien te ba obo finga ka bazali papa Bobo poto clôturer na biso émission ba obo zo finga bazape ba parents bana ba kulutu bandeko banoko pe ya batu papa Bobo to komi pratiquement na suka ya émission na biso nini oyo oiko bakisa oyo lobamaki nanu te pe bambote nayo ngana kopesa bambote bandeko na nga nyonso oyo balandaka ngai baza ebele mokili mobimba na numero kaka oyo ya WhatsApp oyo eza na WhatsApp oyo babengaka ngai natangaki yango kaka lobi ezali 90 ekomi 90 ba numero par après na numero appel normal natangaki yango kutu te ebele o ba benga na appel normal mamero pe o satana pe abengi ngai nana lengo pe na telefone soki to komi ndako na kolakisa yango numero moko benga ngai donc 21 numero ndengwana eza 21 ka ya pama na kota lakisa yango na 400
99 oyo eza 5 numéro wana oyo tataki mbango bengela ngai na numéro moko ebengaki ngai 21 kaka ya pamba numéro nakolakisa yango oyeba sikoyo makambo boye soki nani amonaka yango ntango nazoloba bato bazoseka likambo te nyonso ngai napesi yango kaka lokumu mpa ya tata ye moko mokili oyo mpe baza ya tata nzambe abomba biso abatela biso tokoma na esengo ndenge tata alaki biso esengo ezanga suka yango nde ngai nakomisi message na ye makambo na ye nyonso ngai nakokisi eloko kaka ezangi onga nakokisi te eza te 77 makambo apesanga nakokisi naza so na problème te oyo na ye kosala lelo soki mpe akopesanga so émission mosusu bokoyoka me ngai nalingi kaka betelanga sho mpo makambo ekatana mpo bafinga nga lisusu te voilà mpo bafinga yo lisusu te bambote pa bandeko oyo bazali banda soki bazali okoki kotanga kombo papa mokolo bazali bapapa simba bazali bapapa nzuzi mama filatire mama kumbu bino nyonso papa kabelako papa vitankan bakombo mosusu ebungi ebele me bino nyonso bokolanda ngai bokoyoka makambongo bino nyonso bambote na bino ebele esengo mingi ndenge tokutani lisusu boye na journaliste oyo bazofinga matondo mingi. Voilà bandeko balande tokomi tokutosisa émission esili yangwana esili na kimia nyonso ba o nyonso bazwi occasion kolanda biso na ntemo kia kwanza to na info 16 mbote na bino bo continuer ko s'abonner émission o ezalaka ya bino filimango na nkamba wana place to zalaki kamba wana 37 mbila o faut filimango signification ba 37 mbila bango mokili nazoloba ndenge tata nzambe azopesela ngai ke oyo nzete mbila oyo ezana makambe bele kombo oyo tataki mbanga kombo li eza nzete mbila oyo ewuti na nzete mbila mais tango nazopesa explication ndenge tataki azopesa nga kofinga kaka yango mususu nazobomba kaka tata ape kata kama makambo bongo soki makambe sili nde tolakisi moyino oyo akozana bopeto oyo akondima oyo ndimi nzambe na ye ale tozongisi po tozokota mboka sika ndenge tata lobi yango nde. Voilà tozokota mboka sika bamboka sika na ebite soki bino pe bokota nde bozana to ebite nga peso na okota menga na nga fona kota nga fona kota wa mna désordre kozala na porte po ngai fokaka na kota na ebite vie kozala ndenge nini na mboka sika wana to ebite bandeko nyonso bo s'abonner na Info 16 bo s'abonner na ntemo kia kwanza bo s'abonner awa bozo bezalaka te awa eza tolobela mboka tolobela makambo eza sérieux tolobela pena wana mayele bimisa mayele na yokoto bimisa mayele na yokoto yo ekozala bien na pesi mbote na batu nyonso bazofingaka biso mbote na bino place bozali feti malamu nzamba batela bino apambola bino eza na batu moko na rataka mingi kopesa mbote eza bandoki mutu nyonso miyebi aza ndoki mbote na yo nzamba apambola yo zala malamu za ndoki zala bien na pesi pe mbote epai ya bato balingaka bato ba progresser yo linga moto a progresser moto azwa vie na pesi mbote na pesi pe mbote na bato bayina bato o bamona kaka soki obimi neti kaka tindika kar moko ya kotuta yo na pesi mbote na pesi pe mbote na bato bazaka na jalousie oro omona muninga ndenga linga zo yo moteme zo salo kaka mabe na pesi mbote na pesi pe mbote epa bato babwakelaka bato mbasu na pesi pe mbote epa beskro nyonso to pesi bino mbote po bomona ke tozaka na problème na bino te bino nde bato bolukaka biso tozala mabe tozala na mabe plutôt mais biso tozaka na problème na bino te to pesi bino nyonso mbote o akopumbwa lelo mbote o akopumbwa lobi mbote o pa a décider na kopumbwa lisusu te mbote kaka bino nyonso to pesi bino mbote to pesi pe mbote na bakonzi nyonso o bazo préférer biso to souffrir to mona bango ndenge baoleka na mituka ya bie biso tozo souffrir topesi bino mbote topesi pe mbote na bakonzi oyo basepelaka ke mboka ebonga ekende liboso makambo nyonso esalema malamu topesi bino mbote topesi pe mbote na bajiji o bakataka likambo azoyebake oyo aza na raison o aza na tort mais bapesi ye mbongo ya kati apesi raison epa moto aza na tort topesi yo mbote
to pesi pe mbote na ba OPJ o ba yambaka ba mama ba garçon ba ndeko o bazaka na cité ba yeko tikela ye plainte ya zotala ni nani azana raison te aotala kaka mbongo to pesi mbote mais mokolo ezali oyo makambo wana nyonso ekosala nini eko changer botika la malamu mbote ya suke pas Damar Damar, les grands caméramans, to pesi mbote, bozala malamu, bo continuer ko s'abonner na chaîne Oyo Elinga Kabino mingi. Pona lelo, voyage à Kisante Sainini et Suki. La vidéo, vas-y, notre dimension, les Congolais, voici votre agence, avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal.